nzembo moto noe manakala banani nzamba pimela bomengo ba Rwanda nzamba mondi sini basala bon Rwanda ezana bomengo ata moko ti sikoyo banviaka RDC il fait baya to jouer sur diplomatie moko ya makasi to sala to yokana po biso pepe congolais to za bato to kangaka bénédiction te mboka na biso Congo ikoki kozala divisé te toyebi ke nde baosala babiloko wana toyebi ke bato baza na nsima na bango parce que Rwanda ye moko aza na ta na 2 minutes ya hotelema devant RDC te baza na communauté internationale toyebi bango baza na nsima ya Rwanda malgré tout bapesi basanction wana tomona sanction wana eza nango inutile na ntango ya ex-président na biso président Kabila Joseph Kabila bapesaka mpe bato basanction tomona bachadar bazwa basanction bakaniama bakanga babilo na bango na États-Unis est-ce que au moins na mokolo moko babengisa bachadar baresamba au soulevé point moko eza très capital tomonaka basanction na ntango ya ex-président na biso Joseph Kabila tomonaka topesi sanction na mutu tel topesi sanction na mutu tel mais sanction ezalaki kaka na maloba mais na misala emonana te RDC ezali entière donc tant on la RDC entière bino bayi Rwanda bakuku ndendo bokotika la kozwa eteni ya mboka na biso te ancien collaborateur à Mobutu Moroboe alobaka babiloko Mobutu atikilaka ye maloba avant kinde alobaki ke bamindele baza 5 pays communauté internationale wana baza na projet au kabola mboka babida baisa aisa ne wabi dans 20 ans 25 ou 30 ans pays RDC au kabwana depuis tout manière la guerre baboto biso déjà soki ba 3 provinces yango ils ont beaucoup ya M23 na ba Rwandais so prophète de la nation nini a risqué à côté même attends la radio attends la TVT hein to ça audio na WhatsApp na yo au PC biso yango ato bombelo ni na yo to ba prophète de la nation flamme a sali audio pour na mboka to tie yango pour peuple ezwa mayele Namona l'homme de Dieu, le révérend Vincent Makela, il y a un raté qui n'a pas prophète de la nation. Mais après ça, Audrey, il y a Kundabatoire, à Bissibison église, la Pessibino, quelques semaines, Boyo sous combo Kundabatoire ou Anati. Tout ça, après quelques semaines, tu vas un mois d'amboué, Kundabatoire, à Limo, Bakanga, et Tilelo, l'Issolo n'est pas à sauté. Namona rande nzamba etiezaka ye namona mambo bela lo bana konga a prophétisant pour arriver à président Laurent Désiré Kabila wana biso to kola tozana mwa bana mikie to bana ma politique to a prophétiser bi président Roya a oumela to ça la 4 ans ba assassiné moi na mutu mo musu ozwa pe a prophétiser ki abinga na ça na gouvernement na biso to tana parce que ça na gouvernement na si ekokisa ma pe bongo président Kabila sali 4 ans ba bomi nde bomona ki Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert Ngeko landaka yango Ngeko talaka yango na Vincent Makela Voilà, to pesi binombo te mingi ba ndeko nyonso bozolanda biso na République démocratique du Congo pe na 4 coins ya monde Nzambe ya Abraham, Isaac et Jacob a pambola bino. To lo bakatango nyonso likambo oyo ke Ciel Ouvert TV eza chaîne na yo pe eza chaîne na ngai. Tango batindeli yo lien
zalaka na amour ya ko partager lien wana zalaka na bolingo ya ko yebisa ndeko yo tindeli lien ndeko yo peut partager lien wana parce que ezali chaîne 100% makambo ya bonzambe na micro ezali ya bino pasteur Flamme d'Angola na caméra to moni frère Nabiso Balo Makela yinda zali na caméra na moni pe papa Jado azali wana na moni frère Nabiso Beni Makela azali wana na moni pe maman Marcelo parce que ndenge to sa l'émission wa batu batondi awa bazolanda vraiment ba analyse autre ça na mokona lelo na zali ngai mokote na zali na confrère na ngai mosali nzambe que j'ai dit bonjour shalom. Oui, bonjour, pasteur Flamme d'Angola, bonjour à téléspectateurs, nous surtout à CLVR TV, à travers le monde entier, on préfère CLVR TV, ils ont enseignement là vraiment la PC bango merci, bah continuer toujours, bah s'abonner quand na CLVR TV, bah vous jamais déçu. Voilà, merci l'homme valable, les autres tout ça là-bas analyse, parce que tout ça penza bah imboka, tout ça là-bas analyse. Oyo ezoleka na mboka na biso yango na sengi na biso to partager vraiment mission oyo pe bo s'abonner oyo eza chaîne na yo eza chaîne na nga eza pe chaîne na yo ndeko po tinde la lien yebisa ke oyo eza chaîne na yo s'abonner pe tinde la ngo bato mususu l'homme est valable to moni notre président azosala ba diplomatie pour que la paix ait régné dans mboka na biso ezonga na mboka na biso selon yo analyse ni ko sala na diplomatie oyo notre président Fatih Beton azosala. Oui, vraiment merci beaucoup na président de la République selon ngai na moni ke ba diplomatie na azosala comme au foot hein. OK. Selon analyse na ça na moni ke au foot tout le monde déjà communauté internationale bon mi ko sanctionner déjà ba quelques personnes na Rwanda kuna vraiment coup de chapeau na président de la République a continué toujours bongo pour peuple tout ça na simanaï vraiment. OK, longonia na notre président Fatih Beton longonia na yo pona ba diplomatie na yo oyo zo sala pour que kimia ezonga na mboka na yo parce que to monaka ba président mususu guerre so na mboka na ye azi mwasi na ina bana ba kimi atiki ka charge na premier ministre ministre intérieur atiki charge na chef état-major atiki charge na bato wana nyonso ba sa charger na mboka mais tozomona pena grâce ya ba diplomatie na yo tozomona pena ndenge zo sala vraiment ezofuta parce que to moni communauté internationale et pesi ordre qui bazonga na mboka ya bakuku dendo ba M23 bazonga na mboka ya bakuku dendo vraiment nzambe apambola notre président Fatih Beton ozo talisake ozo bunda vraiment pona ekolo vraiment ko lembate biso pe ba imboka toza sima na yo pona ko soutenir yo na bike ba sali ya nzambe pe baza derrière yo pona ko soutenir le lot tozo sala analyse to sala ba analyse misato. Premièrement, diplomatie à notre président. Deuxièmement, tout ça, la analyse. Il y a une population. Puis il y a mis ça tout kita na analyse où est taliba sali yantambe. L'homme est valable. Pourquoi tout le monde n'a pas pays misus de tout le monde a été guerre dans mboka no mona chef de l'état azi moi si na famille na bakimi na pays mususu atiki charge na bateau na tanga ki kombo awawa mais tout le monde a na mboka na biso pe na président vraiment diplomatie na ye azo kende mais azo zonga kaka na mboka na ye donc selon yo analyse no ko zala nini na ndenge ba président o bakimaka akena famille na ye atiki mboka o sala analyse ndenge ni vraiment d'Angola avant na ba analyse nanga el bosso na pesina numbote pa ya patriarche Vesa Makela notre DG à CLVR TV surtout les cas 565 na ba poste téléviseur bandeko ils ont la grâce na parce que CLVR TV à part nzambe tout ça na sponsor sponsor na biso ezali patriarche Vesa Makela staka ba moyen jeu pour ba tout bazala édifier na banda kuna bango yango na PC vraiment merci na initiative o azo sala Quand na CLVR TV pe na bosanité la grande journaliste Maman Bénédicte mtema ya patriarche pe na pesi vraiment merci journée c'est mené na CLVR TV et bande gros tout ça avant CLVR TV pe pas Jado Makela na mona za azo na émission vraiment ça a toujours branché merci pour na non tuninga ne to ça la analyse wana pour na ngai ba pays oyo esala ba biloko bongo et non ba président na bango ya ba pays wana bazana diplomatie vraiment makasté. En plus,
baza bato oyo o bamoni ke d'ailleurs makambo bebi bayibi mboka to bayibi mbongo ya mboka to batambusi mboka mabe bamoni ke ezoyinda yamoni bakimaka mutu aza o bapesi yo charge ya pays les garants de la nation bapesi yo charge bapesi yo mandat omema peuple wana jamais okokima un leader akimaka te un leader adéfendra toujours bato bana nsima na ye so omoni leader abandonné akimi aza leader te so omoni leader abandonné atiki poste ake ota poste mosusu aza leader te aza leader mo fabriqué parce que baleader mosusu bafabrikaka bango ota bato même communauté internationale eza na bato mosusu baforma bango batie bango mpe bakamba mboka mais leader abotamaka nango abotama leadership président Fati vraiment longonya na ye parce que aza mutu oyo babi toute autorité vient de Dieu. Ce qui nous a permis d'être la président de la République était un grand zalongoté. To alingaka prêter serment na premier tour après mois na peut-être un coup fatou benga bomai. Mais ceux qui ont toujours envie azo continuer toujours kolandela ndenge peuple za agressé ba agresser bango azo landela yango vraiment c'est que za leader nzambe apesa na mboka. Ya on appelle si vraiment longonya na président de la République na FARDC parce que FARDC peso bunda. Longo na bango na force boyo sala pour nous défendre toujours patrie à Congo. Merci l'homme valable. Tolobaki boye opposition pour les moments athées. Tolobaki pouvoir opposition pour les moments ezana noté parce que tolobaki même les opposants même na ba o bazana pouvoir il faut ko sangana na moment oyo parce que na ba mboka nyonse dans la kabongo ceux qui ba opposants bazali na temps oya likambo etali likama mabele to monaka basanganaka bato opposition baye bata pouvoir baye bo pesangi ba idée bon to moni eloko oyoyo il faut to ça eloko moko boye il faut to ça eloko moko bo pesangi ba idée pe bo mona victoire et bimaka na esika wana c'est pour ça to lobaki que pour le moment opposition ezalité pouvoir pe ezalité to sangana to zala pona peuple to zala na sima ya les garants de la nation. Toza na sima wana pona ko kwesa bakuku dendo communauté internationale na oyo bo pesi ba sanction o bo pesi vraiment est à la bongo pe éthique à la bongo parce que analyse mon na sala awa siko ngana comprendre kate Rwanda ozana mboka na yo Rwanda c'est tout un pays ozana mboka na yo moko mais RDCP eza mboka mususu sikoyo pona nini bino bolongwa na mboka na bino Rwanda boye na mboka mususu ya RDC boye kuwela ba minéraux eza ya bino te vraiment et loko na soko tali donc c'est la honte donc to luka mo o eleki honte to employer yango eza la kate bino bona mboka na bino bo s'occuper na mboka na bino bo ko yate occuper bien d'autrui ya mboka mususu ya RDC non ça ne se fait pas ça ne se fait pas bo fanda na mboka na bino bo s'en occuper na mboka na bino makamba mboka bato mususu etali bino te bo ya kokota na RDC pourquoi et l'homme valable na éviter baza na mboka na bango baza pe na banini baza pe na ba richesse na bango eza kuna na Rwanda richesse ya Rwanda je crois za matungulu na Rwanda baza na richesse premièrement na koloba matungulu eza richesse munene na mboka pourquoi pas ko se baser na richesse na bango baka ko se baser na richesse ya mboka mususu et l'homme valable on est analyse ngana sali yo omoni ndenge nini vraiment merci beaucoup peuple congolais olanda biso na analyse to sala oyo moni makambo ya Rwanda oyo ya makambo ya Rwanda oyo na botami na banjuro ko wana na age ya ba 2 ans no kaka masolo ya ba Rwandais bakotaka na mboka na biso ba ko bundisa bon ngai so na comprendre bien et lo bango balanda na mboka na biso parce que tous un pays moko eza riche Rwanda so zwa carte d'Afrique tala munene ya Congo tala munene ya Rwanda au moins que même ata na carte au moins que biso tous munene ba bisi elanda toujours placement yetola so moni Rwanda zo ko landela na biso mingi ko agresser biso ko luka ko iba ba minéraux parce que baza pays moko trop pauvre nzembo moto no emanakala banani nzamba pimela bomengo ba Rwanda nzamba moni tsini basala bon Rwanda ezana bomengo ata moko ti siko ba envie ka RDC il fait ba ya
to jouer sur diplomatie moko ya makasi to sala to yokana po biso peuple congolais to za bato to kangara bénédiction te to za peuple moko to za na pension ya bato to linga ko aider bato so ba ye ko solo la bo sali a partenariat na bango ba ko récupérer no yedara bango mais bango nde bazwa nango na kimolili bongo bazwa na esprit moko ya mabe pona ko botula partie ya mboka po parce que na to landa bandi kumsu ba Rwanda wana ote partie ya est wana ezalaka ya bango to botula bango ko botula selon bango so ngoli basala ka blo wana ba partie ya est wana nyo soto wana za partie na bango biso to botula bango mais mboka na biso Congo iko ko zala diviser te to yebi ke nde ba osala ba blo wana to yebi ke bato bazana sima na bango parce que Rwanda ye moko azana tana 2 minutes au thème devant RDCT bazana communauté internationale to yebi bango bazana sima ya Rwanda malgré tout ba pesi ba sanction wana to mona sanction ezana ngo inutile parce que na tango ya ex-président na biso président Kabila Joseph Kabila ba pesa rappeler ba sanction to mona ba chadar bazwa ba sanction ba kanyama ba kanga ba bilo na bon États-Unis est-ce que au moins na mukolo moko ba bengisa ba chadar ba resamba to ba kanga bango biso to lo ba sanction ba lobi ezala sincère to ebe que communauté internationale bazana ba to na ba mengi misu na Congo ba yoka lingala ba transmettre un message ba transmettre message to lo ba sanction to ba pesi James Kabaré o Rwanda wana on va pesi pe na porte-parole ya M23 à la sincère tout le monde a payé bon pesi bon sanction bon kangi ba onde bo kanga pe Jean-Pierre Bemba wana to monde qui boza pour RDC mais ceux qui bo sala ngote to monde qui sanction na beza lokuta voilà merci na sengi kaka na boutique italo malamu partagez les biso pe émission oyo répertorier ba client ya union ce comment na cahier boutique italo malamu na 494 partagez vraiment mission oyo matondi mingi po o s'abonner ki na Ciel Ouvert TV partagez émission oyo nazo bande la boutique italo malamu o tekaka ba ketcha kitoko ba ketcha qualité tout ça na besoin partager vraiment émission oyo pe nzambe akoyeba na kopambola yo l'homme valable analyse nanga o sali o soulever point moko za très capital to monaka ba sanction na tango ya ex-président na biso Joseph Kabila to mona to pesi sanction na mutu tel to pesi sanction na mutu tel mais sanction ne dale kaka na maloba mais na misala e mona na te sanction oyoyo bo sali pona banguna ya mboka na biso Congo ezala vraiment réel ezala vraiment bongo pe ekozala malamu l'homme valable analyse msine ngana sala c'est que prophétie ya Lumumba et comme kokokisama parce que Lumumba lobelaka dia makambo ya balkanisation alobelaka dia makambo oyoyo sikoyo tozo comprendre te mais toyebi ke eloko moko e salama te bamata bakita bakotika la kozwa ata eteni ata ya mboka na biso te bokotika la kozwa ata eteni moko ya mboka na biso te parce que RDC tant ba lobela RDC ezali entière parce que c'est beaucoup de ndambo ya RDC eza lokola RDC combien ndambo donc RDC ezali entière donc tant on la RDC entière bino ba Rwanda bakuku dendo bokotika la kozwa eteni ya mboka na biso te wana elobi biso ba mboka bokotika la kozwa yango te elobi donc biso to lobi ba lobi ke la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Donc, biso tant to lobby yango ke nzambe pa kangi yango boko tika la kozwa yango te boko retourner na mboka na bino kuna na Rwanda. Donc l'homme valable nengana lo baboye balkanisation oyoyo Lumumba lobango esali banet je crois pas plus de 60 quelques années le l'autre momona et comme ko salama banguna ba oya ko bundisa po bazwa bakabola mboka na biso bazwa mboka na biso. Vraiment merci beaucoup. Omoni Lumumba wana bazalaka ba grand esprit. Ba monaka déjà la vision ya musika. Omoni projet ya kokabola ba mboka o neti RDC. Ils projet o e nakala même Mobutu akuta atika yango. Dernièrement to salaka émission na notre patriarche. Tout le monde a tout ça soit na yo to la patriarche. Tout ça émission ya ancien collaborateur à Mobutu Moroboe alobara babiloko Mobutu atikilaka maloba avant kinde aloba ke bamindele baza 5 pays communauté internationale wana baza na projet ya okabola mboka
babida ça ne wabi dans 20 ans ou 30 25 ans ou 30 ans pays RDC rokabwana atanga ba pays où ezaki na sima makambo wana atanga France atanga Allemagne atanga Angleterre atanga Belgique pe atanga États-Unis abi baza na sima pour na mboka na biso ekabwana babi biso ba peuple congolais toza ba sous-homme tozo mériter richesse za na mboka wana te il faut aussi la peuple congolais si la selon bango biso tozala te mais nzambe oyo biso tosambelaka butu moi na église akotika jamais mboko ekabwana ndongo lobi Congo na biso oyo ekozala indivisible ba divisango te jamais kozala balkanisé même notre président de la République yo akufa aloba yango jamais pays kozala séparé troisième président ba okabola yango te mais biso oyo peuple totikali to soutenir toujours ba kambi bazo kamba biso to soutenir FARDC toza toujours pe elike na biso pa nzambe parce que nzambe ndi muta protéger. Merci l'homme valable, merci l'homme valable nzambe apambola yo tozolo bakana ba imboka boyi. Soki omoni munguna koboma yete kende na ye na poste ya la police. Koboma yete kobeta pete kangaye kende ko tika na la poste kende ko tika na poste ya la police parce que batu mingi yo ko boma ezana ba congolais msusu ko talie boy azana forme ba rwandais mais aza congolais 100%. Soki nako boma oboma na ba ndeko oya yo moko propre. C'est pour cela to sengi na ba imboka boza la vigilant ko pesa monguna nzela te. Soko moni monguna benga la police. La police a identifié Batouana si réellement bazaba corps étranger ou bien bazaba imboka. C'est bazaba imboka ba otika. Mais c'est pas monique makambo yo zoloba et au contraire c'est que aux corps étrangers. C'est pour cela longonia na ba imboka na ndenge bo telemi. Na ndenge bo telemi to baki que pour le moment ba ranki nezate. To sangana to komeloko moko pona ko bundisa banguna pe to bike banguna pe bakokweya l'homme est valable na dingi vraiment au sala analyse na yo sikoyo na makambo o nyonso to salama basali ya nzambe baza wapi. Oui, c'est l'analyse na biso take ba na nzambe na makambo zo salama o mona ba démarche basala nzambe ba osala basala nzambe bazo tambola bazo sala ba prière kene na ba chapitre ya pays du peuple kene na ba sala menene au mona basala nzambe basangani le samedi passé au le cas pour na sala rappeler membre ya RC batindela biso ba message photo sala prière to sangana na mona ki RC sangana ki to mona ki ba pasteur ya ba roots bazalaki wana to mona ba pasteur Marcelo bazalaki basala nzambe ba osala vraiment ba démarche makasi pour nzamba yoka kolela na biso azala a protéger vraiment mboka na biso mabele na biso e kabonate démarche basa nzamba osala ngwa voilà nzamba pambola yo analyse nangeza ka boye balobaka likolo nzambe na se l'état balobaka likolo ya nzambe na se l'état mais tikanga na yebisa yo biso basali ya nzambe toza na ba privilège belé pour aussi sa guerre wana bolanda nga analyse nazo sala oyebi pour le moment eza likolo tende mutu ekangaka na se mais alinde se mutu comment okanga pour likolo ndima parce que si otangi na Bible na Matthieu Bible lobi te que tout ce que vous lirez na likolo nde na se okanga non Bible dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié aussi dans le ciel. Bible dit o nyonso bino bokanga na se na mabele awa likole kondima pe okanga yango parce que lelo biso basali ya nzambe analyse nanga biso mtoki ko si sa guerre oyo dans lequel sens landanga na ba émission loleki nalobaki boye na analyse nanga tozaleka na l'homme valable nalobaki boye nalobaki ezana mosali ya nzambe moko te surtout les prophètes oyo aleki na émission alobaki guerre oyo et c'est la date boye guerre oyo to pesa ba stratégie ya boye aucun prophète oyo aleki na émission apesi ba tactique ya guerre wazate mais
na lobaki yango na lobaki est-ce que ba Idaoussa na Congo bazate parce que Idaoussa soki azalaki na Congo parce que na ko beta mbela mingi na ba prophète parce que au moins tu le micro ba oleka sur terre oh moi je suis le prophète des nations moi je suis le prophète de besoin de qualité parce que pour le moment on a besoin de guerre aussi là Idaoussa azalaki pe prophète té non Idaoussa azalaki prophète té malgré azalaki si évangéliste Idaoussa mais azalaki ko prophétiser parce que mutunyo sa prophétiser azalaka prophétité mais quand même azalaki sera lobi likambo bande ko salama na sasa tolo baki ba Idaoussa parce que Idaoussa azalaki sera lobi ke ministre oyoyo alongwa lobi na 12 pe na 12 alongwe na sasa tolo ba na moment où on a besoin il y a surtout les prophètes na kino na évangéliste c'était mais les prophètes bogangaka les cas na TV benga biso ngo les kana émission awa ba numéro ezawana benga ngai na plus 243 98 18 22 616 na bandeli plus 243 98 18 22 616 soko lingo les kana émission oya ko pesa ba date parce que toza na besoin guerre o fait si là ya ko pesa ba tactique on nzamba lobi na yo et non que to boy tangu guerre ezo si là to mona ba prophète ba bimake ngai na pesa ki asa na vidéo moko boye na loba ka bibiso pe vidéo na dati boye mais c'est du mensonge ba ina to monter ba monter on est monter ngoti ba créer ba zuba ti mo mosaïque et moi na moi kala ba zuba komina date to sala ki ngo na 2023 date te ya lokuta et ben là ba prophète mingi pasteur Flamme hein oui et ça si je te le bela pour na mboka na biso on a prophète de la nation na mona les révérends Vincent Makela le baki tozana prophète de la nation te na mboko a la raison mais ça se voit pour un prophète de la nation zo prophète de la nation le rôle ba Samuel zo prophète de la nation le rôle ba Moïse ba Jérémie ba Élisée hein pasteur Flamme ba Élie bah Eli je suis le prophète de la nation ado telema abeta ça défina la batu belé alors mbule ko beta te et beti peut-être 3 ans et demi net ba Élisée wana prophète Élisée alors ba azo pesa ba plan abi ke kuna na pesa exemple le roi ba rwandais bazo préparer ba kota na province boy apesi déjà président de la république da plan bo sala boy ba kota boy bo sala boy prophète de la nation na Congo azate père otika lozalate bon na ebite nzambe ndenga mais makambo yango mais prophète de la nation azasiri na biso azate tozana ba prophète de l'église ba prophétiser ma moza etali église pour na édifier corps de Christ bati que la biso ma muke na prophète de la nation na moni pour na président boy na moni pour na mboka boy siko to ze no lobi depuis to bana ba guerre ba boto biso déjà soki ba 3 provinces yango ils ont beaucoup ya M23 na ba Rwandais so prophète de la nation nini a risqué à côté même attends à la radio attends la TVT hein to ça audio na WhatsApp na yo au PCB songo ato bombelo ni na yo to ba prophète de la nation Flamme a sali audio pour na mboka to tie yango pour peuple ezo mayele to mona bango te ni to mona ba rapport qui ne ressemble à pamba faut que le président de la République appelle ça bon pas ressemble et ben là va passer to mona bango na ngenda ba réunion R7 au moins évêque général gouverneur mais avant qu'il ne ressemble là pour na mboka na eza bazo ko agressango il faut président de la République appeler ça mbongo ya komoni timbo ya komoni ba prière nyonso ba sala bazo boto na biso ba territoire si la mesi ba ki ba prière bazo boto na biso meto zela ba prophète de la nation et mission ba olanda yango to pesi bango 2 jours nzambe alobela bango pour na guerre ekata na mboko voilà prophète Condé de Paris mbela ou epesa melibino mobile ya mama bijou prophète Condé de Paris il y a prophète il y a Paris non il y a prophète il y a bikolo nyonso to bokeli bango mbela yango yo Condé de Paris c'est un prophète à Paris non on est à surnom et ça lokanga babaka pasteur Flamme d'Angola donc to bokela bino mbela ba prophète bozebele prophète chancelier Lema prophète Beni Diambo c'est le moment yango yo prophète David boya bopesa date tozaka na besoin nini ya date prophétesse Nano prophétesse Lola prophète Isaac prophétesse Nadine prophète Isaac Mabonjo bopesa biso date ba tactique au guerre aussi là tozana na besoin na bino boki mission boleka émission ça pour na bino boleka na ciel ouvert TV boya koloba l'homme est valable nous sommes limités vraiment par les temps na linga qui vraiment
to sukisa analyse na biso nalingaki osala synthèse ya analyse na yo pour nga pena sala to clôturer parce que on nous signale déjà que nous sommes limités par le temps. Vraiment merci beaucoup. Synthèse analyse on na ko sala pour na mboka étant que moi na Nzambe na besoin attitude d'abord na Nzambe za toujours ni sur la mota toujours likolo. Parce que biso nyo surtout babi ke o lobby ko euta pa Nzambe. Parce que so total li bato mukili. Total li non le baba prophète. Total li ni to mona na biso résultat parce que beaucoup de prophètes de la nation baza prophète Nzala ya libumu. Le chef de ventre. Moni ngai na betaka tolo mingi na église nga na sambela la vallée de Bereka. Na mona l'homme de Dieu le révérend Vincent Makela. Ya ganga raté qui naza prophète de la nation. Mais après ça ordre ya kundabatoire. Abisi biso l'église na pesi bino quelques semaines boyo ka su kombo kundabatoire wana te. To sameli après quelques semaines to ba un mois na ndamboe kundabatoire alimo bakanga eti lelo lisolo na beta maresu souté. Mais to tikale na tikale ko mona te ki aleka na TV que je suis prophète de la nation, mon assemblée pour la nation bitumesi non. Moni bato nzamba lobela bango ba mibimisa te. So moni mutu moni madesu. Madesu soko tena nzungu so yolamba. Moni matali koloana e ganga ngai madesu. Ouais ça madesu te. Vrai madesu vanda na sanzungu. Et alors là ba vrai prophète ba vrai basali nzambe o nzamba lobela bango ba mibimisa te. Pe ba kenabe on va pas mateke pour présent mon ambition pesa biso mbongo to ke sambela non mais eloko mabeza kasi na bango. Ba confier na ba vrai basali nzambe. O ba bima wana te ba vrai basali nzambe na église bazali. Nga la beta ratol parce que dans la mingi na patriarche Vincent Makela. Na mona rande nzamba etiezaka ye na mona mambo bela lo bana konga a prophétiser na pour arriver à président Laurent Désiré Kabila. Wana biso to ko la tozana mo bana mikie. Tu bana ma politique tu as prophétisé bi président Roya a oumela ta ça 4 ans. Ba assassiné moi na mutu mo musu ozwa. Pe prophétiser ki abinga na ça na gouvernement na. Biso to tana parce que ça na gouvernement na. Si ekokisa ma pe bongo président Kabila sali 4 ans ba bomi nde bo monaki. Pasteur Vesa sala na gouvernement. Pe auti ko lo makama minene po na mboka. Wanga na lo bango waliza pona ye mukolo oyamba patriarche Vincent Makela akopesa ba tactique nyonso to nzenza masolo na ye pona mboka po makama minene zoya alobaki yango menga na roza la na ko avancer makama nete ene mtasoya na nzambe nga ya lobika ba confier ba vrai basala nzambe o nzamba alobelaka bango pe pona mboka pe pona bato bazali o comprendre passer flamme ba vrai basali ya nzambe bazali. Ba vrai basali ya nzambe o vraiment nzamba pesa ba tactique ya mboka bazali o no so mona wana baganga wana po evano wapi bango na bo na ngotanga ba kombo na bango yo moko yebi pepe zo na biso ba yebi o baganga ranga prophète de la nation na boye wapi bango misutu ba pesa so prophétie ya élection o élection ça la maté ça la même misutu so ça élection misutu moko za na beki bulikole ebukana ba pesa so prophétie to mona wapi mais ba ça la prophétie ba sala yo wana ba ça on peut pour na mboka. Pomo pepe eza pepe no akadara bana nzambe bazana sala pesa prophétie ma pesi yo loba po pepe za sauver wapi bango vraiment batika ko confier basala nzambe ba leka wana ba vrai basala nzambe bazali neti ba patriarche Vincent Makela neti ba évêque Idi Amin bazali neti biso neti ba aloba arabiso bazali patriarche Vincent Makela asala marambo belé na mboko nzambe alobela ye mais au monde n'a jamais aganga la TV nga prophète de la nation a la capacité pe a okende ba chaîne surtout ko sala be mission ba ya ko luka kai mais akenda ngote vraiment analyse na sala yango wana nzamba pambola ba ndeko nyonso bazali dédicace na nga na pesi et pas libota ya nzambe nyonso surtout partout bazali nzamba pambola bango ba ndeko nyonso bazwaki libaku occasion ya kolanda émission o na bande kino na suka nzambe pe ya patriarche Vincent Makela asunga bango pambola bango na bosanité. Pasteur Vincent a payé mote DG à CLV TV, bande nyonso to travailler ba on a CLV TV, église Vallée de Bereka. La pesi ba vraiment merci ne boza toujours na CM makolo ya patriarche Vincent Makela, toujours ba révélation makambo ya bien nzamba zo mimonisa kasi na biso na bosanité Barashim to bende biso image oyo Fayi Makela la pesi ba mbote sans oublier Divilo Sambo
na vaille de bere kanza mapambola. Voilà, merci à l'homme valable Nzamba Pambola yo na ba analyse ya mokona lelo na pesi mbote na apôtre Idi Amin char de Dieu, maître Julio Consolata, maître Daniel Tumba, maître Idi Amin char de Dieu, pe maître Grâce Labila, pe mon avocat Cambès na pesi mbote na héritier Kasongo bo partager émission oyo héritier Kasongo mokonzi ya Bruxelles, pe nazo pesa kaka mbote na bana nyonso ya les Rochers Sali, bana nyonso ya vallée de Bereka nazo mona patriarche Vincent Makela, mobali ya Mama Bene Makela, la servante de l'Éternel. Na pesi mbote na Sephora Makela, na pesi mbote na Chris Makela, na pesi mbote na Bénédicte Tipatoka, future politicienne. Na pesi bambote belé esika azali Nzamba Pambola ye. Je salue aussi Grâce Mukie, Grâce Godzilla Nzamba Pambola na moni pe frère Nabiso Beni Makela. Frère Nabiso Beni Makela, que Dieu te bénisse là où tu es. Na pesi mbote na Diacre Jado pe azolanda émission en direct. Na pesi mbote na Fabrice Kimpala Rex Mobutu, na pesi mbote na Vincent Kouke MP3 Kabinda. Na somona président Foyi Alain Bilengo mwana ya Bruxelles ya Tongo, na pesi mbote na bana nyonso ya maison de prière des solutions, na pesi mbote na Dali Ramazani, Docteur Gilda Nzamba Pambola yo na Suksika Libanga oyo na pesi mbote na Bébé Miradi Chao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert.